DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Promotion dans les restaurants DFC. Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet, modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à 1 $. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie, avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau, non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus sur l'avenue Matonkumu. À Matungé, à l'immeuble Mayalos sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence rond-point magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? B4World, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. B4World assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.b4world.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. B4World, keep moving forward, keep smiling. Bouyei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sara Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sara Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sara. Sara, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya pokwa. Ya lelo ebandi esengo na motema koyebete boza ebele mitema na bino likolo pambate soki bolandi misa te bokolala te pambate ensemble na bino toluka koyeba lolenge makambo za kosalama. Bozola na biso na Bunia na Beni na Butembo, boza na Londres, la Belgique, na Allemagne, partout à travers la République na pesi bino mbote
te nazoliki ete na pokwa elelo tokolekisa pe bangonga malamu bomo mesano. L'actualité dominée par rapport à Sylvestre Ilunga, l'ex-premier ministre, Moutoua Silaka, premier ministre Ilunkamba, Akomena Souka, Atabi Zeti, Atabi Palais, Ata Nyonso Yalingaki, selon la constitution machiavélique, tout ça, finalement, nous sommes arrivés à la fin. Le premier ministre a déposé sa démission aujourd'hui, la présidence de la République auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, du Premier ministre, était très réservé, mais a accordé quand même une interview. Nous allons suivre ça tout à l'heure. TVza Radio T, Bisika Bozago Landabiso, Bozali Bele, Bisika Bozwami, Tondimiete, Tokolekisa, Bangonga, Malamu. On va commencer d'ailleurs avec cet élément. Il y a Premier ministre et à démission. Nous attendons le chef de l'État qui sera obligé de nommer le Premier ministre dans le jour qui suivent. Hein. Peut-être que vous allez le week-end prochain, peut-être que vous allez début de la semaine prochaine. On ne sait pas quand est-ce que cela va intervenir. Mais le Premier ministre accueilli, il y a Sikatoza Kozelaye. Gouvernement bazali démissionnaire, peut démissionner déjà bakoi. Donc na minute yo bango bazo assumer ba faire courante. Et nous allons attendre jusqu'à ce que remise et reprise na biloko ya kala et kosalama. Ticket pour l'union sacrée de la nation au bureau de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait normal. Ba candidature est bandit déjà. Batuna batu bazako s'est prononcé pour la candidature wana. Alors liste il y a union sacrée de la nation au bureau et Assemblée nationale et bimi. Mais ba candidat indépendante pe bazali ebele ba indépendant ba indépendant tokolo bayango peut-être mokolo ya lundi avec beaucoup de précision bozako landa biso TVza Radio T. Alors avant de vous présenter les invités, il n'y a pas un débat mais lelo nalingaki to vanda mingi sur un dossier parce que bo debi makamba ba my gold na mikolo utikolekawa on avait un sérieux problème. Batu mususu bakoma kolela na my gold wana kombo na ngai eza lokola kindoki nga na tindaka bango te mais bakoma kolela na kombo na ngai ote biso to chaka mbongo poto mona kayo na télévision awa nga nazo yebisa bino makambo ebele po botika to bosalela ngo te na pekisi batu kosuba na nzela mais vous continuez à le faire wana olandaki conseil na ngai te naza ko pekisa batu mikolo nyonso ko katisa na prince esengeli boyeba bisika ba traçage ya ba piéton ezali nde okokatisa soki eza tokola wana ozolanda conseil wana te ntango nazoyebisa policier kosenga mbongo na nzela te conseil wana ozoyoka te oyo oyoki kaka lokola nakendaki na my gold nde motivo okende otia mbongo nga natindaki yo tia mbongo na my gold te naza koassume yango lelo ke nalobaki my gold eleki ndako ya nganga pamba te meme nganga azokamwa ndenge mbongo ezobota na my gold mbongo ya banque ezalaka 2% l'année. Oui, pas na biso. Place de 4%, 5%, ça dépend de banque à vous proposer na ba client. Mais my God a qui na 2% par jour. Ngata on attend nga o eleki na ndako nganga tanganga pesa ka boete. C'était une expression. Yo lobi na ngako chaka mbongo pona ngo chaka mbongo pona ngai te. Na tindaka yo te o chaka na ndenge na. Même moi si na ngana bisaki. Chérie bomba mbongo, ote chérie je veux essayer. Bomba mbongo chérie je veux essayer. Mais les jours où les Ibo ont chanté 3 fois la place du coq, moi c'est comme goto na ngala babuto. Boyebi di solo na bisaki bino. Ah. Alors, ba Paris foot na ba méga foot. Finalement biloko ba loterie na Kinshasa ekomi bel. Ya lukuta ya solo musu ezali soko talingaka na elongi boye otalinga mbalami balo zumbo ozo mona eloko ezo yebala te musu ezala ba je alimete yango otali likolo tala koto soko baluki pona carton ba ben roger à loterie escroquerie à ciel ouvert. Moi je me suis dit bon na kobandoke na ba malem je vais chercher tous ces gens là pour les petits peuples azala musala te yenda zo kendo kobetaka ba mpunda yenda kendo tia ba mbongo na ye na ba loterie nyonso wana pour que Aza la confiance, il y a qu'au gagner. Ça va être hasard parce qu'il nous gagne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens ont eu un sonal. Pour sonal, les gens ont eu na batuneuse, ils ont eu un Paris foot, ils ont eu un winner. Oh, il y a un maman na bango, ils ont eu sonal. Il y a un makambouani les karandengeni. Ma botte a moussou kabouana, ba para ba koma na ba problème, ba vie moussou a quartier ba koma na quoi ba revers. Attends en église, ah oui, tu allais quitter 8, aïe aïe aïe. Ce qui c'est à côté qui n'a abîmé. Montazan à 4 églises. Alors tu peux à la mouna, 5 ndabominga, 5. Ce qui n'a soit qui 4 ndero ici n'a abîmé. Alors biloko wana
to mona ngolo kwa liseki bato bazozo bambongo bangindi basomi mapango babongi pe na bavina bango mais misusu pe ba leli pour escroquerie ezali na lingi na zwa lumière na kati ya likambo. Mais avant de vous présenter l'invité, suivez Sylvestre Ilunga qui a présenté sa démission aujourd'hui auprès du chef de l'État. Suivez à l'image toza kozonga na présenter bino ba invité pona tuna bango mituna makambo sonal makambo DV loterie oyo soki loterie soki DV soki nini. Ça veut dire quoi cette histoire ici? Ba précision yo soto zo ngwa yo moto beta na noté occasion ko beta yango to ya ko comprendre yango koya koloba teke nga na tindi yo bango bakoloba soko za convaincu au saleli soko za convaincu te au saleli te. En image, on se retrouve après pour continuer. Donc je ne vais pas parler longtemps ici. Je vais vous dire ce qui est nécessaire parce que quand je parle, j'ai l'habitude de dire juste ce qui est nécessaire. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré, en fin de compte, les conclusions de cette situation et je viens, en toute responsabilité et conformément à la Constitution, de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Je voudrais pour finir ici remercier son Excellent Joseph Kabangé, président honoraire de la République démocratique du Congo, proposé comme candidat Premier ministre et qui m'a donné cette lourde responsabilité de travailler au quotidien pour le peuple congolais. Comme dit le chansonnier célèbre, il faut savoir quitter la table quand elle est desservie. Mais je le quitte. Pour... Merci beaucoup. On ne peut pas nous intimider. Le Premier ministre a démissionné, mais on ne peut pas nous intimider, on ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider, on ne peut pas... Il a démissionné, oui monsieur, mais on ne peut pas nous intimider. Il a démissionné. On ne peut pas nous intimider, mais il a démissionné. Très bien. J'ai 4 invités sur ce plateau de Bossolo de la politique pour na pourquoi elle est là. Bangonyo so basali, basali. Nakati ya sonal. Ezali émission moko ya information. Na rolinga bozo na cadre wana. Monsieur Nico Kabinyanga, azali directeur commercial national. Mbote na yo. Mbote Samba. Bonne année, il faut le bamo makasi te tozana ndako eza motacho mundu kite oza malamu. Toza madame, toza bonne santé. Très bien, merci beaucoup. Kasi azali ye mogote. Nangambu mama mosusu azali awa, papa pe azotobana na mama. Mama Sylvie Chiani. Et azali moko ya bato bazali na pool juridique
ya Sonal. Mbote na yo. Mbote sango. Nalobi kombono bia te Chani. Oui, Madame Sylvie Chani. Naza conseiller juridique chef ya Sonal. Très bien, merci beaucoup. Alors, Maman Zaliwana, Maman Timba Kalunga. Yo za la famille Kalunga. Kalunga we ya mwana ya Kalunga ya wakata kamangalo. La nouvelle mariée, vous avez famille moko. Vous allez présidente, il y a délégation syndicale, il y a Sonal. Mbote na yo. Mbote sango. Très bien. Alors pour na Sukisa, vous allez na Ndeko Juvenal Kapadik. Il y a Zali coordonnateur, il y a PMU. Mbote na yo. Mbote sango. Na sepeli. Donc espérons que nous sommes à la malam. Alors motuna liboso et sengeli ba kinoa ba congolais en général na ba bazola na biso libanda ya mboka. Sonal ce qu'il faut tourner sur le plan historique. Na banda question na yo sur le plan historique. Sonal na République démocratique du Congo et banda tango nini tomobu nini et puis spécialité à Sonal les ali nini oyo bato mosusu bazala ngote. Sonal lokolo utoloba Société nationale des loteries ezali société ya l'État congolais oyo a créé kina le 4 juillet 1984 sur ordonnance du président de la République, chef de l'État, première institution ou même garant ya ba institution ya mboka na biso. Ba pesi une mission ya ko organiser ba jeu nyonso ya masano mbongo ya ba jeu ya mbongo. Masano ya mbongo ba pesi na monopole aza accompagné na conseiller juridique chef pour expliquer donc en profondeur. Alors, dans la société où il y a organisé des jeux, il y a foot ba gagnant, au bazali ko gagner. Mususu wali tout ko robeno ba gagner kate, mais bazali ko gagner national moution so azo gagner. Perdant zate. Perdant ozo lo ba perdant azo gagner na ba action sociale sonal azo ko sala. Il faut expliquer en gros lengenini. Donc azo ko sala ba action sociale, azo ko pesa ba matériel na ba hôpitaux. Aza ko pesa ba ambulance, aza ko sunga ba vieillard na ba homme, ba orphelin, ba sourd, ba aveugle, ba personne avec handicap, Sonal azali ko sunga bango. Spécialité na bino ezani. Spécialité na biso ezali ko organiser ba jeu, toza na monopole. Objet social na biso ezali ko organiser jeu et puis qu'on ça la action sociale ba jeu nyon soto ba jeu kazali na makambo bale. Spécialité na biso eza ba jeu d'argent. Natangi ba masano ya punda lokola ba punda o to bengi Paris hippique ba punda ne za na solo ba punda bakima kapela ba punda bakima kana ba hippodrome ba hippodrome wana eza na Congo te ba hippodrome eza na Poto na Paris na ba mboka msusu tango ba punda bazali kokima biso tozali ko organiser déjà ba prise de Paris na ba course wana na Congo na ba point de vente na biso eza partout alors pour tuni Société nationale de loterie tikana biso ke bon société wana eza membre wana na to bimi na frontière ya Congo eza membre ya association des loteries d'Afrique ko bazali ko organiser ba jeu responsable ba mineur bazate jeu eza sécurisé et puis eza na adduction eza ko permettre adduction ezani c'est-à-dire moto za na mbongo na yo ya kofuta ndako robino na zwango na kende kofuta na kobeta na jeu biso tuzo peksa ba makambwana eza jeu responsable et Sonal eza vice-présidente ya association des loteries d'Afrique eza pe membre ya association des loteries mondiales oyo bazali ko combattre ba opérateurs illégaux na jeux illégaux tout ça là ba séminaire rebelle na Poto na Afrique partout pisika nyonso ba mboka nyonso oyo baza ko sala ba jeu d'argent bazali ko combattre illégalité na ba jeu. C'est comme ça que na mboka na biso tozali ba opérateur reconnu par l'État. C'est comme ça chef de l'État yemoko a signé pour que Sonal yemoko ko sala
Makambouane. Très bien. On va évoluer, mais sur cette question, j'aimerais à ce que Maman Ouatali Makambo Etali juridique, mais quand même qu'on rebondir avec plus de précision. Maman Tchiani, spécialité, c'est vrai que vous avez la spécialité à Bagé. Mais Makambo Yambongo et Botara Mindondo. Mingi bisika bato bavandi mingi mbongo nde botaka mindondo oki na kolela makambo my gold down ndenge bato batikali na pasi na mitema na bango koloba bindo te pe makambo ya bongo bato bakolela mikolo na mikolo kasi pona makambo ya sonal comment est organisé ces jeux là pona kobanda yango po ndeko alobi ke ezali société à l'état c'est-à-dire l'état congolais le moto a créé Jewana pour organiser l'état congolais azana mikanda complet par rapport à l'Ikambouana. L'État congolais a protégé un na lolenge nyonso. Le col les alliés à l'État. C'est que vous partez à peine à budget à Mboka. Qu'est-ce qui se passe autour de ça? Sur le plan juridique, ba garantie ni Congola cause la nango autour ya Jewana alo ba ke oui ils ont participé à développement en Mboka ils appellent loko yo ba kondiba bito mikanda nango ezali. Sur base de quel élément juridique? Bon, merci Sango pour la question. Bon, je vais commencer par le début pour Batouba comprendre bien les Kamboya Massanouana. L'organisation des jeux d'argent ici en RDC est interdite. C'est par dérogation que la SONAL a été créée à l'exemple de la loterie coloniale à l'époque. La SONAL qui est une société commerciale, une société anonyme avec conseil. Voilà. ASA société anonyme avec conseil d'administration, ASAP entreprise publique. La SONAL ASA na monopole. Ndenge desema ota ekoloba, ASA na monopole ya ko-organiser ba jeu wana sur étendue nyonso ya RDC. Oui, il y a une dérogation. Voilà, la dérogation parce que ba ordonnance c'est un balé. Oyezo créé SONAL, na Oyezo pesa monopole national. Et toutes ces deux ordonnances, on a mis balé et Zala qui créé le même jour et à la même date. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation au niveau de la SONAL, évidemment, son fonctionnement, il est clair. Quand les joueurs viennent parier, après que les joueurs viennent parier, bon, joueur parieur, c'est toujours la même dénomination. Ce qui va être Kobeta, après Kobeta, il y a des opérations qui interviennent. Évidemment, toutes ces opérations sont faites dans une seule et même logique. Parce que finalement, pour donner les lots, il faut les certifier et au niveau de notre service d'exploitation, nous avons même un huissier de justice. C'est vrai que l'ordonnance qui octroie entre autres le monopole à la SONAL demandait à ce qu'il y ait une commission de surveillance. Mais comme cette commission de surveillance n'a pas été organisée par l'État congolais, la SONAL préfère sécuriser ses lots en associant les huissiers de justice. Donc les huissiers de justice viennent, ils certifient les lots et on publie les résultats. Tout cela s'est fait réellement dans des opérations qui sont licites, des opérations que nous authentifions. Et par rapport à ces opérations-là, nous savons qui a gagné, qui a perdu. Et nous savons publier les résultats. Parce que si nous n'avions pas une organisation, je vais me répéter, sauf que nous avons une organisation à Malamouté, SONAL est ça à 36 ans. Depuis 36 ans. Si nous comptons depuis 1984, Tilelo, tous en 2021, ça fait déjà 36 ans. Donc, quelque part, SONAL a Moussala nae bien, dengue logo bani. Évidemment, SONAL s'imprègne aussi, le DSM vous a dit, nous occupons la deuxième vice-présidence chargée à la question juridique au niveau de l'association des loteries d'Afrique. Donc, nous essayons de nous imprégner aussi dans la norme NIOS au niveau de l'Afrique, mais en conformité aussi avec la grande association mondiale. Donc, nous allons dans les jeux responsables pour ne pas permettre, parce que finalement, Ndeko Sango, il faut savoir que ces jeux, c'est vrai, ils ont un caractère illicite.
Et c'est vrai, par dérogation, sonalé. Mais ce qui total yango malamute, et ça insécurité, oui, ça va porter atteinte à la sécurité yamboka. C'est comme ça que nous disons, fort de nos 2 ordonnances présidentielles, nous nous battons chaque jour qui passe contre tout cela qui vient dans le secteur qui est prohibé. Parce que ce secteur, on ne peut pas y maximiser les recettes, parce que c'est un secteur prohibé, c'est comme la drogue par exemple. Ah donc, drogue. La drogue. Mais oui, c'est le quoi Copa Diamba. Parce que na Copa Diamba, on dit que c'est illicite. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent qui soit de l'argent réellement normal dans la drogue. C'est la même chose pour les jeux. Mais sonal sokazo betango eza po azwa ki dérogation na ye. Mboka zo bénéficier na nini sur base de cette dérogation? Bon, Mboka zo bénéficier sonal les contribuer à la budget de l'État. Il y a des chiffres. Évidemment, il faut avoir tous ces tableaux-là par rapport à ça. Mais il y a des chiffres. La sonal a tenu à proposer action sociale avec les actions sociales parce que même quand va prévoir dérogation on est au sala que sonal a contribué na pas si y a population. Or onyon so bazoya bazo le kana sonal te bandi baje wana bazo lukaka kambongo pona mbongo. Or sonal les réseaux salambongo wana eza pona kokamba baonyo so bazana moyente. Très bien, on va revenir avec vous. Nazwana no mama azali syndicat. Oyebi ke bango ba syndicat to azaka mwa makasi. Bango ba kotela ka mutute. Bango bazanga na facilité ko loba makamunyo so ndenge ezali. Alors mama likambu ya bato oyo bazali to benga lokola ba client. Relation nini o bozana ngona ba client lelo yoza bato bo défendre kande bato na ebite soki syndicat na yoza ko défendre kaka bato asonal to oza ko défendre pe bato yo bazo ya ko bete pa na bino bozana relation nini est-ce que bato wana bazali satisfait ba plainte na bango ezo se retrouver na ezo se situer na place nini? Merci mingi ndeko sango ya solo ba pariere wana ba ko motia makelele confusion ekoti bazoye bate sonal ndenge banguna na biso Congo bet ako ganga sonal ya sika oya kisistaka te vrai sonal ekotisi confusion pariere azoloba okuna ba oganga pemi kuna na se akomi Congo bet yo lobi sonal olobi pemi nani aza pemi ya solo nani aza sonal ya solo ya wana obelela nako yebisa na pariere nyonso balanda biso malamu balanda piso malamu peko tiambongo bichacha te to outo lo balisola ya my god awati miyibi basi bakoti na ba forme nyonso na ko otanga te baza ebele en dehors de déclaration to sala donc pariere nyonso ya mesana na pemi sonal to sali 36 ebele zona no mwana wana ya 36 akobotelo pe kokoti donc pariere azole la lobi na ko yeba soute na okende wapi na ozonga wapi c'est pourquoi moni biso to ye na kati ya plateau po na ko lamusa bande ko na biso non ba pariere ba ye bake awe ezama sekite nani akokosa moninga soki basali erreur ba kenokota libulu moko oye bani ataso donc kolela ba pariere na minute ezali confusion wana confusion eza euti wapi okobeta lisolo ya confusion euti confusion wana euti na début ya mois de janvier awa basutuki ka bamoni batabimi na balabala ba oganga pemi asika bamituni pe motuna alors que bino bolobi koyoka mama wake kotia kobanda kosala ba jeona na mboka na biso ezali autorisé te za prohibé ba boya yango ezalo kwa lisano ya diamba donc ezako autorisé te mais sonal aza ko exister pour besoin d'ordonnance mibale o l'état est moko apesi bino est-ce que to ko lo bate bato wana pe ba o lo ba l'état pesi bango nzela te ne motuna poko tuna to lingi pe bango batalisa biso droit wana bango bazuli yango wapi po bato ba patron monopole za biso sonal il faut pas leke pa na biso po mo sala musala wa bango ba okena moyibi ba osala coopération na ba policier ya mboko yo on doit se le dire po moto wana ko ganga la balabala akobi mapamba te c'est kaza la soutien quelque part yango na lobi
coordinateur azali chargé la corruption à la moka ata la mboka ezokufa na bengi lisusu papa Félix Chilombo afongola miso makambo yango toloba toboyi corruption toboyi bisala sala des autres tolingité état de droit moto azana droit na ye esengela sala nesika na ye ko violer droit moninga te bango bazo sala ndenge nini motuna na biso yango wana oyo apesa ki bango pe droit wana nani tolingi toyeba ye. Alors, émission allée en direct, moi je me pose la question, qui mettre à expliquer à maman Sylvie, à l'objet clair que Makambo est allé lisano ya mbongo na mboka na biso za autorisé. Mais exceptionnellement pour la cas national, l'État de apesi mikanda, effectivement, l'État zali na pouvoir ya ko apprécier apesi mokanda. Kasi bateau ba esiko yo balobi bango pe baza sonal bis, likambo piraterie na mboko yo. Ngayo sango moko bozana ye poza la d'abord sango foza la mwindu zala ba critère pour ba tout bazolo te bango pe balinga comme ça poza la sango il faut la mwindu sombre comme désert vilain comme ta mère soko ndimi ya critère à liboso yami balé yeba kotanga yami sato kozala na parti politique ata moko te yami ne kozala lokoso ya mbongo te lokoso mopimi moyini kozala yango te ya mitano zala na mwasi na yo mama ya bana oya ebani bomiela ndako lokola lelo eza anniversaire ya mama na bino wana eza ba critère et puis yeba kotanga ba pesio constitution bozo tanga zala mo Kristo eza biloko ebele bato bamona ngaka na lati elamba boye veste ezali mo pekisi veste na nzoto pola ta bozo mona ngolo kwa liseki awa yo koti bolobi yo polingo nani akomisaki yo sango bapesi yo papier banda kotango komi ote ope opapa mais papier bapesi yo sonalo yo zolanda bango bazwaki mokanda soki yo pe olobi ozana mokanda no eza na mona pe mokanda pona ndima tango moso bango baza informer te l'état moto apesi yo lakisa biso yo the best soki the best ezaka sucré soki kobi soda na za kweba lakisa biso total coordonnateur Talina eba likambo a pemi na ko mama lobi ba pemi pemi ezaka nini pemi ezanini. Merci Ndeko Sango. PMU ezali abréviation et l'axi Paris mutuel urbain, c'est-à-dire et bon pour la façon pota bilo couillé au parier au lobinga na kobeta na 4 na kobeta 3 et yo parier ezali mutualité musique bilo ko sangisi mbongo nana ko kabola bino ko kabola mbongo wana mpundo ko poni soki mpundo ko ponaki na musique apimi oyo bamonaki bangonde bakozwa mbongo oyo tikadi na balongi wana ezala bakembe oyo pembe so futa na leta parce que pour la kozonga kwa muke na yaka tunai mutuna sur l'action sociale actif na bino depuis que bino bo exister awa na Congo nini toko ko retenir l'actif na bino tolobi ke sonalo eyaki atako baboyaki mais l'état pesi bango nzela et sengo na biso kolobake finalement apport na bango yango natif na bino on peut retenir quoi depuis que bozo existe. Merci Ndeko Sango. D'abord l'état a pesi biso droit pambate l'état nde aza actionnaire majoritaire national eza société na ye po ba konzi na biso toto landelema ba nomaka bango na ordonnance présidentielle donc eza ntsakave eza te que non décret pour moto za mokonzi kuna bazo nommé ordonnance présidentielle ndenge ba nommé po bazo wana na ibagita yo non eza ntsakave c'est ça eza société ya yemoko l'état azawana pona kotala parce que yebi ke masano mingi ko esaka bato tala boyo ba utu escroquer ou bien ba escroquer kala et bébé ça imité ma déjà peut se révolter yango l'état lobinga na kosala yanga société et réguler et talaka ndenge ni muto abeta ndi muto alongaka asali d'abord boyo directeur commercial lobaki national muto aperda kasate depuis ba sala sonal sangona zonga na mutuna na yo ba oyo balongaka te mbongo na bango siko ke na bopito na kokotanga parce que ils a bomba te kende na hôpital général na biso to ando benga kala mama yemo siko tangi na bambeto wana ko mona biso de crisonal bambeto oyo bachaka ba malade ba matela sonal a pesa ba ambulance sonal muto a pesa soko ke na hôpital n'arrive et sika batie bande ko na biso baza na lèpre
okotanga bambeto be ba frigo okomona ki Sonal muto assistaka bango oke na maternité ba sœur na Kingasani talaka biloko wana okomona ba griffe Sonal eza oke na pédiatrie à Kalembelembe okomona ke bambeto abana wana même frigo bacha kutu makila etudiant ngai Sonal muto asomba kende na ba orphelinat okomona chaque mbula Sonal la fetaka na ba orphelin ok siko na ba homme de vierge wana kokoloba te okomona élément ce que Seigneur okomona Sonal a fetaka toujours azalaka fete mais chaque bien 3 mois alika na ba orphelinat alika na ba homme de vierge pour aller na ba pakawana ba papa na biso ba mana biso ba kena bana donc asala ba action mingi toto tangi koloba kutu baba ya classe koloba kutu te ezala na Kinshasa pas Sonal ezala na Kinshasa seulement te Sonal comme une société nationale toza na Kinshasa toza na kuna na Congo central toza na Grand Katanga parce que bakati okei na Kwilu tozali ok na Chopo tozali na Kasai tozali donc Sonal eza partout na Mbandaka na comité oui tozo parce que mboka eleki monene tozo kende malembe kala mingi tozo koma na Mbandaka parce que tosali za prospection bocha na Mbandaka bangala baza makasi na je alisano oui tokocha na Gemena totocha na Mbandaka toche na Isiro tala na Isiro ce ezali Isiro eza toche na Isiro toza na Bagoma donc tozo kende pour nous étendre partout national ba perdaka te lelo soko beto longité ndeko no biyo moko no hôpital bakanyote na bino tibolo baka bakanyote eza pe ba mbongo ya solo to bobeta ka po bobenda bato baya bo mami motam moko moto eza pe solo ndeko sango soki tala elongilanga ba pare mingi ba yebinga 36 ans oyo soki ezaki alukuta benalia vumule donc bena kenda biso atolobi ozo 100 millions tokopesa yo 100 millions est-ce que l'état ko futa akokosa bato na ye parce que bato bazobeta bato ya l'état na Congo l'état ça kosi bato ya mbalebele na mona na te l'état na mona na te kosi jamais olina yebisa yo te na la kiso place l'état kosi ngana kuna te na bi national pona la kiso mbala boni l'état kosi te national te national sango mbongo nyozo tolobaka quel que soit montant tokopesa pe monanaka quand on doit payer physiquement si quand on fait un chèque parce que comme il y a une réalisation tu payes ce chèque ok ils sont bons dans la banque il y a biso otolobaka il y a auto sala il y a auto email ce qu'on se montre que bato bazo comprendre les sociétés bala mokana tongo société moko bimi o pemi ya poto ndeko sango pemi o biso to betsaka parce que masano za mingi pana biso tozana pemi tozana mutopi pemi e utaka na mokila poto tochaka bantene parier nous so beta à côté na salle a monier moko course en live a moni course ce qui a perdu donc on a que excusez-moi au monde qui va pesa biso torte yo moko bandolo ba ni 4 à 4 ce qui a sala ki choix mabe pour les moko 4 mais chez nous tout est transparent très bien on va revenir mais ndeko va peut-être pour na senga moi élément moko likambu ya Sonal na mboka na biso ndenge lobi bandeko ba expliquer clair que les Sanois ils ont contribué pe na développement pour bato ebele ba ko se retrouver na kati kasi likambu ya Congo best soki Congo de best soki bête bosali démarche ya ko approcher bango parce que bino boli boza na monopole soki bino boza na monopole elingi ko loba que bozo contrôler motonyo so akoya il faut bo identifier il faut bo kende vérifier boko qui même ko initier une action contre yé est-ce que vous savez déjà démarche na raison n'est pas mettre vous allez vous expliquer mais yo lokwa la commercial approche moko a bongo et salami pour la comprendre bato ba uti wapi nini bazolinga basala est-ce que zali je moko ya mabe bato basali pour na ko discréditer bino ko boaka au propre pour bato musu ba ko yebate moto musu ko kanisa beta ki a gagner pas na bino nzoka a gagné par ba voisin ba pesi mbongo côté maison nge pa na bino moto muso aliemanga bino sali bino ngai merci sango yambo na ko yebiso que Sonal mama uti yebiso yo que par dérogation parce que to mona na mboko ndenge ba iskroka batu ba bindo masamuna ba yokuta Sonal ba le batu ba mbongo bakimi mususu bateka banda kubakufa mususu bakufa mususu donc batikala zéro à cause ya batwana baye okuta Sonal bakei Sonal azaka
Et puis population congolaise pas au national parce que c'est ici que donc il y a confiance au monde. Déjà au monde na makambo il y a football toza na Afrique toza na CAF. Congo na biso aza membre ya CAF. Na makambo ya ba jeu loterie jeu de hasard nyonso kuna toza na ALA, c'est-à-dire Association des loteries d'Afrique. Sonal aza membre. Donc c'est-à-dire RDC aza membre. Il y a association wana. Au bazo ça ba jeu responsable, ba lingi makambo ya ba jeu ba ya illégauté. Alors, biso tozana mikanda oyo chef de l'État. Tant que toza autorisé, ce n'est pas par le bourgmestre. Ce n'est pas par un ministre. Et ça, chef de l'État. A PSI a créé société naïe. Je venais là où tu as que non. Et ça, société à l'État. A créé société naïe. Et a PSI monopole pour protéger la population. Monopole, c'est pour protéger la population. C'est-à-dire qu'il y a une cause de contrôler. Moussou soyez comme maintenant, là où tu n'es pas ministre, il y a une autorisation. Ministre a coupé cette autorisation parce que les secteurs où ils allaient interdit, les secteurs où ils ont la libéralisation que ministre a le moussala na bapesi ya ministre na ministère wana na moussala na yo bapesi ya point osal c'est pas ko signer ba autorisation ngana comment nommer ba société ya jeu yango to lobi oyebi mama lobi donc et où t'as la ministère ni ministère à sport. Il y a sport. Donc, dès que vous allez à ceux qui désordent de Outa, il faut vous taper la ministre à sport. Voilà. Ministre à sport, on a des désordres. Yo pe soki okeye na ministère à sport. Donc, Amos Mbayo, Totanga, Komboko, pour les abosolo. Donc, désordre de Tikali, pasteur n'est à Salia. Donc, ministre, Alekina, chef de l'État. Il y a cassé mesure à chef de l'État, petit monopole, il y a petit non au salaire. Ça, c'est Congo. Donc, ministre a boudé le chef de l'État. Bon, il y a une humiliation chef de l'État. Arrêtez. Il y a une humiliation chef de l'État. Arrêtez ministériel et ordonnance présidentielle. Alors, maintenant, c'est-à-dire, tout ça, dénoncer violation et un monopole. Violation, il y a décision à chef de l'État par les ministres. Oui, par les ministres. Et puis concurrence déloyale. Très bien. Bon, à moi, on ne peut pas tirer sur un corbillard. On a le rôle est si bon, on a tiré sur une ambulance. Donc, il peut être poursuivable. Non, poursuivable par la justice, ceux qui ont mené une action disciplinaire. Tant mieux, moi je n'entre pas dans ces débats-là, mais je ne peux pas tirer. Je dois quand même compatir avec des ministres qui sont devenus chômeurs. Donc je ne peux pas tirer sur des ambulances ou des corbillards à vie. On ne peut pas nous intimider, on ne peut pas. Comme moi, moi, comment c'est collé là, c'est collé. Mandat l'État ici là. Si vous avez un ministre, c'était mes moutons nyongwaye. Dans la photo à moi, c'est Naban. On va prendre un peu tour à tour ces trois éléments. Remise officielle des gros lots. La bateau bazwaki balo ya bilo on a bango bateau baganyaki to bateau yo bapesa bon ba pardon botala yango déclaration et délégation syndicale et sonal au basali yango et puis déclaration à délégation syndicale bon total la ya lingala c'est mieux au lieu de un français prenons ces deux éléments tout ça gozunga et puis on va prendre la parole pour terminer. À tout à l'heure. Kolo masolo ya jeu ya hasard ya loterie na ba concours ya lolenge nyoso na kati ya engumba ya Congo démocratique eza kata Société nationale de loterie Sonal SA. Pona kotalisa que aza leader tala ndenge nini babeti masano ya Sonal baza na sai tango bazali kozwa ba millions na ba millions kaka na Sonal kolo masolo. Attention en direct 15 sur le champ. Le football c'est la passion, Banco foot est la potion, jouez donc. Banco foot.
Banco Foot, la joie de gagner. Banco! Le grattage instantané, allez découvrir les lots et gagner. Gratter, gratter et gagner. Gratter pour découvrir le lot gagnant. Promotion en direct, 15 sur les champs. Le football c'est la passion, Banco Foot est la potion, jouez donc. Banco, Banco, Banco Foot. Banco Foot, la joie de gagner. Banco! Le grattage instantané, allez découvrir les lots et gagner. Gratter, gratter et gagner. Gratter pour découvrir le lot gagnant. Tous les jours c'est le bel air et gagner. Dans l'espace, suivez les courses en direct. Émotion en direct, 15 sur les champs. Le football c'est la passion, Banco Foot est émotion en direct, 15 sur les champs. Le football c'est la passion, Banco Foot est la potion, jouez donc. Banco, Banco, Banco Foot. Banco Foot, la joie de gagner. Banco! Émotion en direct, 15 sur les champs. Le football c'est la passion, Banco Foot est la potion, jouez donc. Banco, Banco, Banco Foot. Banco Foot, la joie de gagner. Banco! L'organisation syndicale et la Société nationale de loterie toko belela. Tozali ko condamner organisation de manière illicite ya masano ya PMI na Congo Bet. Tosengi na procureur général près de cour de cassation et puis na coordonnateur ya agence ya prévention de lutte contre la corruption. Bakota na makambo oyo pona balanda ba miyibi, balanda bato bazali ko violer mibeko ya mboka conformément na ordonnance présidentielle numéro 84 bar 156 du 4 juillet 1984 oyo ezali kopesa makambo ya koorganize jeu ya loterie kaka national. Délégation syndicale ya sonal bazali kosenga na mokonzi ya mboka Tata Félix Tshisekedi, président de la République, akota na makambo oyo pona kotia banguna oyo bazali ko bebisa état de droit hors d'état de nuire. La délégation syndicale ya sonal tozali kosenga na population congolaise nyonso pe na ba barrière na biso batie la bato wana motema te bakota na masano wana te po ezali moyibi lokola tomonaki na bambula oyo eleki na masano oyo etali jemi bindo nguma my god rêve pe mi ya sika ezalaka te na Congo pe mi ya sika ezali te tozali kaka na pe mi moko oyo ezali organisé na Société nationale de loterie. Société nationale de loterie tosali sika mbula tukumi sato na sambo oyo tozali ko servir ba barrière na biso na lolenge ya malamu. Société nationale de loterie tozali membre ya ba loterie ya mikili nyonso, World Lottery Association sur le plan mondial. Tozali pe membre ya ba loterie na niveau ya Afrique. Ala bisika tozali ko occuper poste ya vice-présidence. Ba loterie nyonso wana na niveau ya monde tobundisaka lisanga moko makambo ya ko organiser ba jeu ya loterie de manière illicite pona yango nde epesaka nzela na makambo ya blanchiment d'argent. La délégation syndicale totali ko senga na directeur général ya guichet unique a obligé la société Congo Bet ba changer dénomination sociale na bango conformément na mibeko ya mboka na mibeko ya mbula matali totangi arrêté à gouverneur général du 19 janvier 1901 sur les jeux de hasard. Arrêté à mi-balé ezali décret du 17 août 1929 sur les loteries. Mobeko ya misato epekisi makambo ya maksano ya mbongo ezali ordonnance loi numéro 11 bar 141 du 16 mai 1951 sur les concours de pronostics. Otala makambo tolobi oyo délégation syndicale ya Société nationale de loterie tosengi na ba agent na biso nyonso éparpillé na République démocratique du Congo ba se mobiliser tosanga na lisanga lokola moto moko pona to bundisa banguna oyo ba ko violer mibeko ya mboka conformément à l'article 7 ya ordonnance présidentielle numéro 84 bar 156 du 4 juillet
1984. Pour la délégation syndicale, CSC, INTC, Solidarité. Très bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant, Topé Sabango Maloba, pour un dernier tour à parole, on va prendre qui ticket à Union Sacrée pour la Nation, bureau de l'Assemblée nationale, pour l'élection à bureau définitif. Union Sacrée a pesti ticket naïe. La présidence honorable Mboso Nkodia Mpuanga, dans la partie naïe regroupement ABC. Premier vice-président honorable Kabunda Jean-Marc. UDPS Tshisekedi Kabunda Zonga lisusu donenga zalia chance mingi zali 520 giga azonga lisusu yé muto alongola kié pour la incompétence mais azali kozonga certainement ba député ba moni compétence. Deuxième vice-président honorable Banyiwesize Mukuza Mouini Vital AFDCA azani na famille Vital Kamerete. Rapporteur honorable Lembiliboula Joseph MLC, rapporteur adjoint opposition FCC. Opposition. Donc à la combo ezalité mais bâti opposition FCC. Questeur honorable Tabou Makoussi Angèle. Yazali MS ya ensemble. Questeur adjoint honorable Kanefu Munjiwa Jean-Pierre Ader des partis. Sénateur professeur Modeste Bahati Lukwe bon informateur yenda signé na place ya ako signé soit informateur te ako signé soit informateur te pour comment envoyer union sacrée liste où bâti za batu ya union sacrée informateur soka signé ako signé te parce que l'informateur était censé être neutre pour na kobenga batu nyonso ndeni document où informateur ako signé na place que zalaka professeur Bahati mais pourquoi on a écrit l'informateur? Erreur à Mickey, tout évitera. Non, même informateur honoraire, ça peut passer. Maintenant, on va confirmer informateur, bon, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci. Peut-être les erreurs, il ne faut pas les enterrer rigueur. Alors, on va terminer. Maître, Natunaki, qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, vous avez un ennemi à côté de l'Ibino Nakatiandako. Alors que vous avez une procédure, souffrance, au sonal, la monagi poison à Mikandavan. Mais Bangouna va côté Libino. Quelle est la démarche? Ministre a déjà évoqué. Quelle est la démarche que vous avez fait pour saisir l'instance, pour dénoncer au-delà de la TV, mais sur le plan juridique? Est-ce qu'il y a eu une procédure juridique au bon entamé déjà? Merci Ndeko Sango. Nako Limbola sur deux volets. Le premier volet concerne d'abord protection et monopole même, il y a Sonal. Il s'est fait que Naba jour et les cas. Évidemment, la Sonal a toujours vécu l'installation des exploitants illégaux. Quand on dit illégaux, c'est parce qu'ils ne passent pas par la Sonal, parce que c'est la Sonal qui détient ce monopole de droit. Et je confirme que les deux ordonnances qui octroient entre autres le monopole de droit demeurent d'application jusqu'aujourd'hui. En droit, il y a un principe qui dit le parallélisme des formes et des compétences. Jusqu'aujourd'hui, ba ordonnance nous sous président de la République a en matière wana ezate. Alors, pour nous protéger monopole nae, Sonal azalaka na habitude. Ezate ke ko banda lelo po eza Congo bet. Non. Sonal azalaka na habitude ya ko défendre monopole nae. Et la défense qui soit la plus juste, c'est la voie judiciaire. Donc, Sonal a saisi, pour ce qui est de Congo-Bet, nous avons saisi la justice et nous attendons que la justice fasse son travail. Très bien. Donc, c'est à la justice de faire le travail, mais en même temps, il ne faudra pas rester longtemps muet pour battre belé ce qui lelo bazui ba perte na bango na bango tokoya kokoba na politique qui a conséquence. Vous allez seulement attendre quand les dangers arrivent et vous commencez à réfléchir. Mama Maïgod dango bazolo banayo l'état. Ce qui na ibandeli okokaki ko telemela molimo ya Maïgod battre belé mboko ko kokende. Mais vous les avez laissés librement travailler. Bato batiki bambongo na bango boye siko pona kokanga bato wana bato bazolela mbongo na bango ti lelo bazolela na kombo na bino boyoki na changu nde moto amibomi abomi pe mwasi boyoki nyonso wana ka pona mbongo na ye e biloko ya bongo eza malamu te
Alors, peut-être un dernier mot. Chacun de vous va pouvoir dire quelque chose en regardant la télé et par rapport à le lingue mosala motona motalo dans le domaine naïe. Je vous donne quand même cette occasion que chacun exprime ce qu'il voulait par rapport à son domaine na makambo sonal na poko lelo oyo ba konze sengeli bayoka oyo population yoka ope ba concurrent na bino bayoka. On commence avec vous. Merci Sango. Na kosuki sana koroba boye. Ok, na Sénégal, ok, na okuta loterie ezawana. Baza protégé, monopole eza protégé. Jamais au monde donc motoyer à côté donc non, na komi ko ça le jeu. Mais pour la biso to sengi procureur à l'andele batouane donc a scellé ba porte na bango bakanga. To sengi ba to soki domaine eza mingi bakoya balobi Congo agriculture. Congo élevage, Congo pêche, pas secteur les amis. Pourquoi c'est pas nager et c'est donc monopole les amis. Agriculture, monopole les athées. Pêche, monopole les athées. Bah domaine, nous sommes monopole les athées. Bah tiki donc, on a se libéralisé. Bah qu'est-ce que ça donc, biso siko yoto sengi ba parieur na biso. Va continuer comme ça, de confiance au BPC depuis plus de 36 ans maintenant, parce que en juillet, tu as célébré 37 ans, 37e anniversaire national. Va continuer comme ça, de confiance, parce que dengue bindo à ça, ce qui Congo beto à ça bango, à coller bango bongo, bakokima. Tu n'as même pas batongo ba uti wapi. Mais aux sociétés à l'État, au moins muto uti mboka soki wapi, aye awa. A commis un mikanda ya faux, à le but à bengi en autorisation pour commencer à faire des désordres sur le terrain. Tout sengi l'État a faire respecter la loi, le texte où ils ont signé, et puis tout sengi que balande le bateau yo, bazali ko saboter la décision du chef de l'État. Très bien. On va revenir. Oui, Ndeko. Merci Sango Ngai na kopé sa conseil na ba parieur. Que to banda na bino, to continuer na bino, on vous fera toujours devenir ba millionnaire national, mbongo ezali sérieux ezali, boyebi ba adresse ya Sonal. Sonal za locataire té, Sonal za ba siège na ye, na ba commune presque nyos, nous sommes près de vous et toi assistaka bino tout le temps. Faites confiance national. Ba toana nanu to monate même yo sango, to monate ba bosolo na politique mibale. Moko ameka ki kosala yo. Mais les lois a dit moi, naïbi ne bandé. Et Rio déplacé, moi quoi salé sur la paza ou pilé. Ces Égyptiens que vous voyez là, demain vous ne les verrez plus. Chéri Landozo yo kandenge baza oluba. Donc voilà ndekonde alobi winde. Merci Papa Sango. Ngai en tant que délégué syndical, naza ko singa na ba gens nyos, ba cadre, ba gens subalternes, piso nyos to sangana. Toza owe la kaka intérêt moko. En plus, naza ko préciser malamu. Mokonzi mboka Etienne Tshisekedi. Acteur la malamu, ba memaye la wulu wala te. Faut comprendre que toza na posa to avancer. Lelo bato bazo kota po ba boma misala na biso. Toza ba gens ebele plus de 440. Botanga ku douter ba vendeuse na ba caissière. Soko sangisi biso nyos to ko mami. Lelo musala nse kufa. Pour na songolo pagana pour na soutien mo grand merci lokona pe bake nzamba pambola Etienne asala musala na ye mais tale la biso bien kuna banguna ona ba otia des ordres wana l'air yangoyo a arrêté bango peut-être qu'il y a occasion de ba information té mais pato ya tie la lutte contre la corruption batona ba représentant nyo wana ba cour de cassation balanda malamu que moto ya kotambola nyamu il faut la sanctionner bako tike librement boité so bani ko tika eto comme la désordre état de droit yango to loba tala état de droit ya malonga ya kolanda discussion. Très bien, merci. Alors maître, peut-être un dernier mot. Merci Ndeko Sango. Eloko nazotia c'était eza ba ordonnance na biso. Nous avons nos ordonnances présidentielles qui demeurent d'application jusqu'aujourd'hui. Si, bon, comme le chef de l'État le prône si souvent, l'État de droit, nous pensons, évidemment, je l'ai expliqué ici, n'a expliqué à que, exploitants illégaux,
les opérateurs économiques qui viennent de l'étranger, quand ils arrivent ici, évidemment avec la complicité, la complicité ya ba politique ya mboka. Balingi kaka kosala baje wana. Bien que secteur wana eza prohibé. Yango nazo senga. Ordonnance ya biso qui n'ont jamais été abrogées, eza kaka d'application, ordonnance wana ezala respectée. Mais le respect ne viendra pas seulement de la SONAL. Il faudrait que toutes ces structures-là qui sont organisées au niveau de l'État puissent comprendre que la SONAL détient le monopole. La SONAL, elle est seule à pouvoir kosa la bajewana. SONAL tilelo ezalaka kaka, ezali kaka pour ba ordonnance wana ezo exister. Et que même au niveau des autres structures, je parle par exemple, il y a guichet unique. Quand les sociétés là, les opérateurs bazo ya na mboka, balingi kosala baje, si bazo se constitue na société commerciale, bazo kende na guichet unique kozwa ba immatriculation. ADG ya guichet unique, tosi tokomela. Ça fait près de 2 ans. Pour na ko expliquer que ba société nyonso ezo ya epa na yo po ezwa immatriculation ya ba société na bango landela bango na ba objet social na bango soki ba objet social na bango ezo violer monopole na biso kopesa bango yango te. ADG wana pe apesaka biso ya no alobi oui nazo prendre acte na yeba kité mais nazo prendre acte nango. Très bien. Donc il faudrait que ça soit vraiment un assemblage d'efforts pour que SONAL ait joué réellement rôle nango. Parce que na ba croc en jambe ya ba exploitants illégaux, SONAL a kosa la musala na été. Curieusement au Golanda bona suko koyoka ke moto atungisa la mso libanais, la mso indo-pakistanais à côté na ilongi ya ba Congo. Je ne sais pas. Mboka o makambo eza clair, balobi na bino petit commerce eza pona ba nationaux. Voilà. Oya minene nde eza pona ba paya. Etikalika français, kaka français na matoi ko appliquer la beauté du texte trahi par la réalité sur terrain. Kaka pona ko appliquer zo poser problème. SONAL ya bino moko ba kolomboka ba violer yango, tango sou libanais, tango sou sendo pakistanais. Na bite mboko yo, non na moni mboka ya boete. Ou askari ça dans la sécurité koleka moto. On va terminer par les informations du jour comme je l'avais déjà dit. Oya munene foboyoka. Précieux 4 parties oyo tiela bango na télévision, na YouTube. Match tokobeta lobby. Équipe na biso Léopard bakobeta lobby na Cameroun. Mais malheureusement, Ilunkamba démissionné lelo. Baye ko bimisa résultat ya COVID-19 na pokwa. 13 joueurs ya biso. Il semble que Bazali testé COVID-19. Donc 13 joueurs bakobeta match té soki tozana bango ba joueurs fallait bazala ba titulaire. 13 joueurs. Oyo génie nezo salama. Est-ce que ça penza malade tu comme politisation ya CHAN? Non, c'est ça. Regardez ce qui se passe de l'autre côté. 13 joueurs congolais de notre équipe les Léopards ne vont pas jouer parce que tous, les 13 joueurs, je dis, ils sont testés positifs na COVID-19. Si vous avez titulaire, match à lobby ezali match à Makas, 8e de finale, Tokosuka, Wapi. Qu'est-ce qui se passe au juste? On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Yann Mukendi, Patrice Moubia et Joël Nzampungo, on ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. 13 joueurs testés négatifs, positifs. Poto Salanini Lobby. Et monsieur Sil. Bouyei malamu na Sarah, application ya Freeland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ufandi na ndako. Consultez solde na yo,
landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Mani, biso nyonso tokoti masolo ya banque na Tchombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Mani, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya banque Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, banque na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank. Promotion dans les restaurants DFC. Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet, modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à 1 $. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie, avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau, non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus sur l'avenue Matonkumu. À Matungé, à l'immeuble Mayalos sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence Rond-Point Magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com.